Vas-y, va gagner, va bouquer l'école. Attends, là, l'école au terme. C'est comment les bananes? Et c'est là qui, papa, la maman. Tala kuna. Donc voilà, Tichik, yo comment les bananes? Comment les bananes? Les boss, on a les alatés. C'est trop bon, on va la payer. Maman, pour nous, na moi, si on a eu. Ta maman a regardé. Asi bilo ka boa ki libana. Si madame, on va bilo libana, maman, si. Biloko sema lati nani anini mise kanga mise mwana tala ti chapa kicha ayese mwana zongi sa nina ngai na pesa tambongo moko be faza fingi papana. Tous les coups sont permis sauf les acides. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend l'air dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Na chaîne Abisso, il n'y a rien que la vérité. A to bougar lokutate, a to solo la vérité. A to alara ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir, blanc comme blanc. Donc blanc, pimbe pimbe, vérité toujours rouge. So kumbeli biso na nenge moro ya ba nenge wana biso beto kumbeli okana bon noir. Tout ça toujours voilà pour Nabino Balandinho, il n'y a rien que la vérité. Sur la première fois, on a côté là-bas, élément Nabiso, s'abonner, cliquer cloche et la notification pour Nakoratakaba, élément Nabiso. Donc voilà, à vous toutes les internautes, à abonnez-vous, il n'y a rien que la vérité. Je vous souhaite déjà ma meilleure vie côté Bozali, Nzambi Abax Labino, il y a Ebele. Donc voilà, dans l'émission, j'espère que vous avez beau gosse, tout ça, pembeni, awa, tout l'ing un peu, tout, mais qu'à développer, pour comprendre, le oncle P, ayambi, banawana. Bauti wapi basala rani bo comprendre chacun mutu na mtu ala na histoire na ye lelo bozoka histoire ya bana oyo na en pleine émission. Donc voilà grand prêtre bonjour. Bonjour. Comment on nani? Exaucé. Exaucé. Comment nani? Exaucé. Exaucé à âge 12 ans. 12 ans. Exaucé tangak. Aux ans chikini. 6e. Ndeto sula boyo tangaka. Donc osuki na okata classe na 6e. Okata classe na 6e point. Pona mama. Mama salani ya beta kio. Ba bengana kio to sala kio. Mama bakabana papa. Allez bakanda papa nyose ko mozongilanga. Ah, donc bakanda père et ko mozongila. Donc voilà exaucé. Au pied soka ma biographie. Exaucé à salakani. Ngai pona olia na senga mbongo so na sengi mbongo te moi pena les ati oza nani oza fazer expliquer son nom bien na za fazer na senga mbongo pona na milesa ngamoko mutamute mama so ni na sengi au mona jimbongo apesinga zwa soma bilamba soma pe olia. Expliquer bisono, relater bisono. Okoma libanda nengeni. Qu'est-ce qui t'a poussé? Il y a okoma libanda pour zalara na papa na maman ozalara na ndako. Betela bisono lisolo no exauce okoma libanda nengeni. Ezalaki papa na mama baki Angola bakabani. Mama zongi papa kuna tikala jimosi mususu. Papa mama pa jimosi mobile ne mususu. Tangu mama ya ale bakana papa shiko papa tinda pe mbongo te. Ali mama siliki akomi chaque jour asala musati ala mungina tongo abimi akoya pokwa atika nga mona natika na ndako na sai musani ostanda na kepa ba voisin na fandi ba voisin tongo balambiti ba pesinga na moi balambi bapenga tina poka ya mama roya so pa ye ayena bakuti akoti mama na ndako alali. Après, le jour où je suis venu à Bungisi, dit $20. Dans $20, bon, aïe, à comme tu n'as pas bon, c'est un bon côté. À maman banjo betanga. À Jichen, auto quand la porte betanga on a mutu. À la maman comme tu as un pépé na mus. Na moi ça tika na ndak aya bomanga. Na sauté na fenêtre na kimi.
Donc okimaki wana. Okimaki côté ni. Tana kimi nakenda maman direct na Ipen. Après na Ipen, bete la biso na lisolo. Après na Ipen. Ipen na magasin. Maman tikala oluka ote. Le jour où je pas makulutu, maman makuta singa tia maman voyager déjà. Il est pas Angola. So makuluta kokozo auto vanda nae. Il est beza aza banane aza ba charge beaucoup là bana batuti. Ok, voilà, j'espère que vous comprendrez Neto Solana na grand prêtre nangai a pembeni awa. Après komi libanda wana. Expliquer biso non. Komi fazer. Bandeko na yo ba fazer bayamba ondengeni bana mso libanda. Bayamba nga bien. Bayamba ondeni betela biso non. Première jour na komi to zalena bango pe bien. To komi ana to komo sur la paix. Na sombi biloko to lié. Bango pe lobi nango basombi biloko ngape na lié. Après to komo zana bango so bango ndeti bake pompage to kena bango ndila moko. Pompage bogendo sani. Tekenda papa mo bebe nga tatu. Tatu wana sala apesa binoni. Mbongo. Abe abisombo. Ok, voilà balandi nyonso ya rien que la vérité, j'espère azo expliquer. Biso to yambara pamba te, c'est que il y a un problème tazo solo là. À cœur ouvert vinaye et belé ba jijara so ba moni fazer libanda ndoki moyibi. Peut-être asala ki boye non, bozo ka li solo et pas ya mutu ye moko oyo akoma fazer zate ke o boye boye te ye moko. Mutu akoma fazer nde orbeta li solo. Après bokenda et pas na pompage et pas ya tatu ndenge olobi. Relater biso lisusu. Ba difficulté ni banda okoma na vie ya ki fazer o ba difficulté ni beaucoup tana na butu. Na butu tokutana ba difficulté ba robotolo mbongo ba botolo bilamba mapapa soko sombaki bilamba na ya bien omona baya mikolo bayi ba botolo mbo bazo tumba bino so bazo zokisa bino na butu bakata batunga machette. Yo pe komela déjà. Ngai komela ka ba botolo nga bilamba botolo nga mbongo ba botolo nga na ketchi nga na sombaka. Ok. Ndeko na ngai ya mobali leki na ngai mwana na ngai vi o ndingo zo mene via libanda o sepela nango ti pour ça na ezala rani un jour na mona papa na ngai na komo fanda nae o mona na mte papa bandu botama na mona katon depuis na zaka mukie e bon mama yo zo souhaiter ka vanda na papa bon mama point mama sama bi asalani abando nyokolanga amima 9 mois na libomo so azala mabanga aboma yo mais abimiso na mokili se kalingaka o bien sûr alinga makambo asande sepesanga ti ata linga makambo na ye asala makambo mabe makambo asese tonga lamuki asamusa ati abimi akeya alapoka ya zongi kabongo chaque jour asala musala te kokendo tikanga pa ba voisin okopesa biso komba papa nani Jonathan nani Nzailo komba mama Sarah nani Kitoti azawapi Nangola abenga katati pa azwata ba nouvelle santé na ti na 6e nungo tanga wana nungo za 6e wana oyebolo ba français vraiment oui doko seulement qui en français comment tu t'appelles? Je m'appelle Exauci. Là maintenant tu es en quelle année? Je suis en 6e primaire. Non, exprime-toi bien, tu es en quelle année? En 6e primaire. Bon, tu peux nous relater pourquoi tu es devenu phaser? Je suis devenu phaser parce que mon père et ma mère sont divorcés. Ils se sont divorcés par rapport à quoi? Je ne sais pas. Voilà, très intelligent, merci beaucoup. Donc voilà, Balandignon, c'est rien que la vérité. Azamae, mais binomo boyoki histoire na yebi sabiso to komo kende côté ya ba fête bientôt là Noël sikoyo bino bo fêtaka ndenge nini bolataka ndenge nini biso na Noël soki to sengimbo mutamotema malama okope $20 $10 somba bilamba omona jimbonga na pe okay omone sikabate kabla mbosombi bilamba pono lataka na Noël boliaka ndenge nini boliaka lisanga moko to mutu na kweni
soko za mbongo na osombelo kono li entre sonde to za mbongo ozana posa olebino ni asulisanga. Voilà, siko erobelaka soko beli makasi nana zwa kwa charge ozwa ba traitement ndeni na so na ki na fièvre na ki na sombi kisi. Oui, bah n'engeni ke malade za malaria ezabo pour que somba kisi na pharmacie. So na ke pharmacie so na ka bien te na kenda na sombi paracetamol bia ibikapi. Eloni elakisa ke ibikapa na ndé traité nengo zo ka bien te wana. Po déjà na banana melango soko meli ekiti so fièvre. OK, dans l'hôpital te poane. Hôpital par hasard so neto beli ozi oluki 20 000 aucun hôpital au sasi examen après ce résultat bimna osomelo bakisiana nga muko yo moko ndeni yo zobela o senga lisusu o vanda na balabala quelque part olali nana osomelo bakisiana na ofanda na balabala na sengi na jumbongo son bakisi. Donc voilà, merci beaucoup exaucé to me kwa kosolola na ndeko nanga oh tala kuna tala kamera to banda na yo yakana zala pusana wana mbote tala kuna mbote kukombo nani tishiki kombo nani tishiki tozo solola awe tozo solola ngalinga moi respect mais ça awa tozo solo la bobete la batuli solo ya ba vie na bino, vous comprenez? Non, OK, tishik yakaboy tala kuna donc voilà tishik yoko malibanda ndenge yoko malibanda liboso pe ola les alate na kimindaku te na liboso tala na mboka ni musamba tala na mboka mama biso siko maladi baesala opération e basala opération to ala ishasa papa so ayekima biso akomolinga basi bilingalinga abwakisa biso chisi bakipa biso te akomoza basi liali simamba mo eloko malunga ndako esala te mama biso ayelinga mba mo bakuti na mo eloko ebeza te mama biso makaba nikobe musala eba nikobe musala na azwinda nakongo wafana mbali ne kuchi oko akavana we eloko malunga na ndako ezate ala bibo chipe na kindaku na emba bo na mo ba mo we mibale batulinga vanda na binga vana na kaluka mako asingai toko vana ngana bin liboso ndimite na binga vana banalite savale banali baya kanganga na songi sura na bandali na vanda na kima ko marchi na kutana bayamo we embali basinga komono na nesi bankomo nga tishiki okovana biso tembe bala mako bayi bisangai ah bon to komi côté ya bien ba yaya na mibali bazio na martyr bobando vanda na bango nini to vana na bango mona to ga yiba ba te ver batu boko yiba nini te ver continue mako to kenda boko yiba ba rétroviseur ya mituka bala sangane wa yiba kila binga sko na kukusuko yiba te na kichela kinazonga bandali betela biso non ba la soko yiba ba rétroviseur babando yebiso ndenge ni so ba moni mutuka alo sanga boy ndesa boy kende buka kitata mutuka ngapela kila coach maboko male bukitata ko moto coach makonini zamale marchi to kimi mbang tike balukela na pocha oya libosa pasa nini ya nini ana ku onjela ni victoire tike balukela bana ko coach kuna ma to songi lusus tiko buka tiko moto o moto tola ba mke 5 oba hibak ba mikolo sko ba bota 5 ala p5 ajina bango pe wala ba ebele ajina bango sko ba hiba ba telefone
Oma bakosana basenga ko bonshi papa. Wale ozala posa ufongola nini. Nini oh. Ok, c'est rétroviseur. Bakita mako fenêtre. Nini. Vita mtuka. Sasa simba tefa chako ile wakimi. Waso wasimi tefa isa kiti tefa ina pasa ya ngapese wembongo. Bako sitwala posa mbono te chwa tefa wakimi. Kabongo. Bako kosi papa. Ba ekweselo epe ana kitawape makocha kacha mtika basiwe nini akimi waibe daza mfwa baesi ngai tukeiba na butu tukeiba biloka watakacha ndau talanga masimo we basubale koma masala koma ne fils tukeiba bwe basiwa kange babuke likolo atamwala likolo temu. Là, attendez. Histoire d'ailleurs vraiment, attends, ça fait mal, mais et c'est qui singanda, mais c'est singandambo, que Dieu me pardonne. Bokyo ibana camarade nayo, bakangi camarade nayo, zela, bakang, bokendo ibana kwa mutu, betela biso no lisolo. Tokero ibana mutu. Bakasiko ya kukamata mirte. Ngaso te mir, mawe bakangi babuke mawe likolo. Aya bwe neza mbongwana yo swate nga buki alikolo pesa na kisata nejo pesa mbongwana mawa fe mikolo baye boiba mbongo na lupango na boiba combien teba 500,000 mawa fe mikolo baye baboteli biswangu mawa baboteli biswangu na bite chega na cheki mibyo na zongi ndako enda priya na mama ko molelo malungana kwezate. Mama wala zuya kemi na lobite chanzo nga bandale. Mama ke bandale. Sikola bit na bandale ya uchika swati. Na longwe bandale chi na ala magaza. Magaza zongi suma chikuna. Ala ke ma chikuna binga ibana lisuta. Bakia ibisa lisusu. Tekego iba bona uninga na kama ne benga ke be faza. Teke ngai na vema msuwa benga ke molai biso misatu doke iba te mtuka mama ko ai be te na mtuka ba hebise we mwana zongisa oya kufa papa la mbula sikone kita ndio robana kanga prince ese mwana zongisa oya kufa papa la kiti baba la chipeme pema la tinani anini mise kanga mise mwana tela tishapa kicha aise mwana zongisa nina ngai na pesa tambongo mamoko be faza fingi papana afinge libola mama nayo mako papa na elsus basi libola mama lola ntelangani akelo te papa na libanga afente papa la kota kaka cha mtuka aise mondo ibika nini okukufa ndeba awe bieni swano kufa mako abi me bile bo kufa te me ya kufa liboso bile bo kufa te bile bo salinga likamute yenda kufa ba moko pekene ai be pepe ala pe de même tu pe bakei roba kanyi supa nini muwa ne ka pesa te mai ba kwa lenga fufula ka tumna ka te sol akwai mamoko ka asumila bilamba mako mula ya tongole tumeme pofuna la pofula mako bayanke wana so sayingisi bambungu tukelo pita wabibo ndaza bwe aza deja okufa sayingisi moto ketike bisonyo to sayingisi moto ketikana sana mako sayimbong to zoyiwe bisonyo bakati shake faza tu bakati cover tisi ko yanga lakini nazo magaze. Donc voilà, koyoka ndenge papa wana la kila bino erbo ibaki ba rétroviseur akei camarade na bino akufi na nyonso wana oyezoleka oyo kutani nango okotika kimoyibi te ngai ba lisute kena pe oyiba mama mobwe esingai teka oyiba na masanga mo tuke mama pe tuke iba ede ke baba kanyinga ya kimi mama na siga we endeza we na mata la police te na chikao yo kam koloro iba vine bonga le sute okukufa mara moka ka place ko ibela
akepe ayesinga we apesinga $10 ayesinga ye mkolo kufa mbo na pesi we ye mkolo yiba kaka okokufa liwano kayemola ka pesa lo yiba yango okufa ekamera ke loba yangwana yango tika oyiba na tika oyiba na koma nanga oshoke na moshi loba na wabo choke sala zeta wa 2000 baboto la ngambongo baba wazonyo ba makutu mbongo chetenti ozwango shokaki naye na koka nani koka loba shokaki na koka koma ni gracia okay. Shokaki na koka malama kwa loba la coca. Tu sais, mais ma route, non, ça me tire. Ok, voilà, bah comprendre yo. Baluka boy, message ni au lancer na ba parents au basundo la rabana, puis surtout papa na o maman na o. So ba telemi liboso na lilobani no lobana ba onsiko. Ngaya zawe elinga papa te. Elinga ka mama. Mama ndem tazwa charge na ngai. Baba atamuke aya te. Atakele ba hela ketawe. Aya te. Yalinga kimbeya mbeya. Alingi mbeya mbeya fa. Akoma ne oh. Aboti simwana watamwasi akimi. Aboti simwana watamwasi akimi. Nabo balukise comme bazisengi basi balukise bakangaye. Donc voilà, papa na bango bazolukise bakangaye à Sainte 5 basi aboti si akimi aboti akimi. J'espère balandinyo sur rien que la vérité vous allez comprendre pourquoi bakoma bashege. Pourquoi il y a tant de phaseurs, ils a dit à la séparation, dit à la comportement, à la parents, bana baza ba bénédiction, ba lukarabaya te biso ba parents de lukarabaya. Ça me soit apprécié au moins quelque part, il faut savoir prendre soin de cet enfant. Donc voilà, papa bonjour. Bonjour. Comment? Salomon. Salomon âge. Ah 14 ans. Voilà, il a âge. 10 ans. OK, Salomon a 14 ans. Moi biographie noire qui 14 ans aux grand garçon tangaka. Aux en classe. Ah 5e. 5e première. OK, Salomon comment libanda ndenge? Ah. Ako libanda pona ndana sita tuanova liboso kota koko. Na mama biso. Tuanova na bongo. Apo si mamuke mama biso oswana na mama bango. Oko na biso ya mwasi oswana na mama biso. Tango oswana na mama biso mama bongo ta koko ki bongo ko ngobali. Sasa ko mudia bala pekisi mama pona oswana na mwasi na ngai. Ta mama yo kate azibilo ka bwa kiliba simata abo bilo libana mama zi biloko toke lubako bukota kanta tikuna bukota mimoza to futa mimoza puma mama bisa bala simu baya musu to fana sina kanta na baba sona ndeta boto aliboso to anofana na iliboso azabisa po mefa kena sombandaka ta kena sona mbanda kuna mama pe kotesa mutapa to fani na to lebo na ne kuna noel kozanga to ebwe babu na mama biso asimo asunel biso akukenda kenana kosaso kaya chile lo benga kaka kina libela so tamo eso abali mobako na bana pa capitaine na to mo vanda na etisiko to mbo to sapenda kwa biso mo to tungisa kwa biso mo anga ka to beta to mo bote ka masanga to tungisa na ba na so lo bisa libana to kuma vanda kota na bo so kenda kuto beta to kota to sakana ba na ilo bo anda kuna ba ne ba miliba mela bombe yako sema wake biso to iba telefone bo akuna na belo sa biso kana to kimanda kulia wona lelo nengo vivre libanda wana ozaka na souci pour ça na ezala kani zala ngai sa za zo nganda kumbe mutima museboya mutima museboya pwani ai badi monteke olobeza nini satana mwende kwa lobi mutima mabiani za ya satana yango na yambaki bango lelo tokutana kina bango to sololi yango to baye lelo na émission to metampe ko développer ba expliquer bino pourquoi ba comment libana non bo s'abonner massivement na rien que la vérité TV bo partager bo like kaka avec votre humble serviteur oncle P donc comme pratiquement na sur émission tout cha baba tout cha bye bye et ça la ka bien na suka émission donc voilà